Nenge boss nanga zalaki wana ezaki temple na ye temple ni wana sikoyo ye pe nenge azalaki na zaza na ba maître na ye oyo nenge to ne total ka film Karashika omona baza na sacerdoce na bango bazo sala ba cantation ba maître na bango bazo bima nenge pe boss nanga ya zalaki pratique parce que to témoigne qui évangéliste toujours ça batuke tala ba pratique ezo salemaka boye kasi batu bandima akati esprit yom to kangama na boss o mi ba pe misala na ye so tanga no sala bilo abo pour nous a permis wana à nous transmettre bango esprit nini tant azo coucher na basi na sima azo transmettre bango lokola ado soki atali ozana étoile ozana aura ya bien yes ko ninga azo sala no rapport sexuel wana na ninga sima azo récupérer ona no étoile oyayo ye azo comme chose ko mwindu azu donc esprit na ye akotisi epai na yo nous sommes la pratique on a la même chose oui azalaki ndenge nini po soki akoucher na yo na système wana ya sima directement ba esprit na ye ekoti kati na yo ba demo na bakaka ba demo bakoti kati na yo ba comme so ko contrôler yo wana akoti pa fille wana apesi peni abimoni eloko yo yango nde okobana okotisaka pa basi pourquoi ça ne moi si baki maramona ndeni parce que vous êtes chauffeur hier ça la maramona ndeni mususu comment fait-il que yo commerce na kati maramona découvrir apesi eloko parce que pourquoi parce que naeba ki makamu parce que boss na naeba ki makamu ne belé deti peni wana na keno kutango na sacerdoce na ye yo no kota tina sacerdoce oui chambre wana donc to zalaki kaka na ba travailler ne to zalaki na mbulo wana mutu azako kota kaka na chambre wana ezalaki ngai na fille o azalaki mwasi na ye to si fait na pesi peni wana bo fille wana mobulu akomaki nango ya basi ko bundela ye andwana baona casino bien misika basi ko bundela ye sikoti yesu ko apesa ke mission nanu système ya kokotsa ka basi wana peni nzoka nde peni wana ezaki na makambo ebele ezaki kosala netini ndenge azokotsa pa basi wana azokotsa bango mo lokola ba esprit moko azokotsa na basi azokotsa ba esprit yango na ndeko na ngai likolo ya mbongo obebisi vie na yo ndenge tozomona lelo tokomi ndeti limisanga évangéliste bino pe ba pasteur tokomona mariage pasteur na pasteur toi pemena un grand baoba azo l'exception nzela moni ba enseignement ngai tina tala kaboye évangéliste na yebaka na ngai oyo pasteur oyo aza na loge pasteur oyo aza malamu parce que na ba enseignement oyo papa na nga molimo maître spirituel nanga pesanga yango ekota kati na ngai fiyo na ayoki $5,000 alengi nzo nazo ebateke bakosala musala liboso ya sacerdoce na ye do sacerdoce na ye wana do esika oyo na loba loka ba puissance na ye evandaka sacerdoce ne pas msusu ba yebi yango te sacerdoce ba comprendre sacerdoce ngo nini esika oyo ya avandaka invokaka esika net banganga place bakenda do place bakenda ko invoquer ayebise kaka alongola ase déshabiller alongoli bilamba ayebise kaka alala sku afu liboso sacerdoce na ye alala afungula kaka makolo parce que place wana neti rompa sosimati ya rompa makambo aussi gare centrale ya na makambo ezali omoni sosimati eza entrée poko ta gombe alléluia oui ozo comprendre
nani ndeto uti ba kingasani bana tout ça gare centrale ça entrepôt kota Gombe donc Gombe ça central donc ça makambo ibele bakoyoka sort ya mwasi wana likolo ya mbongo bakoyoka sort ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata ese-moi milikola baninga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ngeko landaka yango ngeko talaka yango na Vincent Makeba mbote bandeko balandi ya Ciel Vert TV na pesi bino merci na sepeli makasi surtout mikolo ndenge bosa la carte na Ciel Vert TV tozo mona ke boza vraiment ko la sa bolingo na bino carte na Ciel Vert TV mais na sepeli makasi soki otali émission na biso na Ciel Vert TV ko bosa na te soki osabona na Ciel Vert TV te osabone soki poza makasi ya ko partager za la partenaire ya Ciel Vert TV partager be émission partout na monde entier na pesi bino merci nzambe ya patriarche Vincent Makeba apambola bino bisika bozali à travers ya monde entier nzamba ya lola sunga bino merci to continuer toujours une émission na biso lelo emine na eboye na émission moko ya makasi bino mo boyebi na kopesa moi briefing ya mukie to sala émission moko ya témoignage na ndeko chauffeur fibo bandeko mingi bayebi aloba mambo ebele témoignage mambo ebele bandeko mingi pe bosenga ka ye lelo nazana ye awa plateau ya Ciel Vert TV avant na banda na pesi bandeko news surtout ya Ciel Vert TV mote sans oublier équipe technique ya Ciel Vert TV na bosanité les révérends Vincent Makeba l'homme paranormal le patriarche surtout les 565 na chaîne na poste téléviseur na bino na grâce ya pasteur Vincent Makeba sans oublier pasteur Flamme na caméra on tout monde Belve Makeba na bosanité mère Bene Makeba mutema ya patriarche Vincent Makeba yende mutu osala ke poto za la pe to leka na makusana et ça la biso pe bien nazana frère fils awa pour na témoignage ba neromi bosenga kai nazana na plateau awa na opese na mote bonjour c'est Makeba bonjour ndenge nini mikolo ebele be bandeko mingi banosenga émission bosenga ndenge nini ndeko chauffeur témoignage ne katanaka na mukuse boye mpona nini bino bosukisa ba témoignage te bagange bafinga biso baloba biso mais lelo toza na plateau yebisa biso no batin ebele boye ndomona te poani bon tokoloba likambo eza na ntango na yango bon tozalaki na témoignage tozalaki kotémoigne bon tokomi mpe moi distance epesamaki mpona témoignage lokola tozalaki kosala mwa bamakambo mosusu tozalaki mingi kodéplace bon yango sikoyo ntango tozongi sikoyo tovandi yango wana évangéliste oyo koluka ngai pouve ke tocontinue témoignage toza te lokola baoyo batémoigne lobi omoni bango susu na mokili bazosala bango n'importe quoi c'est ça biso toza kaka toujours kati na nkolo tozocontinue yango toye tocontinue témoignage merci beaucoup wana ezali ndeko chauffeur fibo na bosani te ezali 6e partie pour to sukaka na 5e partie banero mingi oyo balingaka témoignage ya frère fils bobengana bovanda wana lelo ba révélation makasi ba témoignage lelo ya makasi et ça la propose à la édifier na bosalité bandero news surtout boza na poste téléviseur na bandeli bo partager be émission zala partenaire à Ciel Vert TV pe bo sunga pe Ciel Vert TV chaîne o édifier rabino ko rabino makama bonzambe e fongola bino marbebele bolandaka ba pasteur ya ba patriarche Vincent Makeba bozalaka édifier bondaka basala nzambe mingi baleka awa na Ciel Vert TV zala partenaire ya Ciel Vert TV même na moyen financier même na spiritualité sunga Ciel Vert TV pour na ba matériel pour na biloko nous surtout eza ko empêcher pour message les cas partout parce que bozali nzambe ba pambola bino merci beaucoup ndeko fibo to komi vraiment na 6e partie na ligne ozongisa moi ata 1 minute ozong ça va tout si ma peut bazo sur moi idée place basuka poto démarrer vraiment merci beaucoup évangéliste bon nakoki ko bandaka émission bongote sans que na saluer maître à penser nangai maître spirituel nangai wana benga ke maître azape guide spirituel nanga le patriarche Vincent Makeba Meshak merci papa nasimi na mutema
po ozana makambo ebele ozosala na nzoto oyo. Merci beaucoup. Na pesi mbote bisiko ezali nzamba pesa yo bomoi molai po ozana mission munene esengeli o nzamba pesa po sala. Merci papa. Bon, to côté ce qu'on a témoignage, bon ce qui est total en 5e partie, bon nazo zo mingi place oyo les filles en question oyo nga nazali ko épargner. Parce que tant ba engagé ki batu na société kuna na casino, ezali na fille moko o nga na sepela ki na ye, nazali ko épargner pour que akota na mutambu ya Satan te. Kasi fait de fait kaka ndenge na lobaka évangéliste si Satan zo ki ekaka. Parce que envie ki baninga ndenge bazana ba RAV 4 bazo zo salaire bien, ye ndenge zo zo kaka mwa muke wana ya mona kiango kaka ça ne va pas. De fois zo kaka ya ibele. Ti akomaki na tamoko boye, boss na ngai ai ko sala ba pratique oyo parce que so bolani na témoignage talaka oza chaîne chrétienne. Aki ko coucher na fille wana ya kushaka mwasi normal te ke ndenge zalaka mwasi na mobali tozo sala ba rapport sexuel bo esquiser kasi ye azaki système ya sima de ba rapport mo sodomisé donc ti asala ki fille wana ti ayeko koma lesbienne a komi ko sala n'importe quoi oyo ye pa komolinga pe basi bandeko basi lokwa pe bandeko basi pe bamona ki ye akomi na moalar bani tout ça bango pe bakomi kolanda ye kasi azalaki déjà mwasi ya boss ndenge ezalaka babilanga na ye na kati ya basociété na société wana ndenge azalaki presque bafille tout bazalaki kuna na bagarçon tozalaki na bapede na balesbienne ti fille wana akomaki lesbienne kasi nga mona mona ye kaka naye kotimbela fille bageste moko akomaki nango kolata moko akomaki nango kotambola démarche akomaki nango lokwa bamibelenga natali ye boye nga alobi yo mpe soso namoni boss nango azo awangana kipena makasa awangani ka fait de fin ata awangani ekomona na kaka ti aki kokoma lesbienne pe na yaki kozala musika na ye sikoyo patron na ngai akomaki kojuge ye fo alingaka basi akomi kolinga basi sikoyo na basi oyo akomi kolinga bango mpo ye aza ne mwasi po asala rapport sexuel na moninga ne mwasi sikoyo apesa ye bor moko ya kopal apesi les filles autozaki lesko apesi émission bor kopal ni bor na ba lora peni ya kopal ye moko boss nango apesa sikoyo fille wana azui abi moni bor oyo yango nde okobanda kokotisaka pa basi pourvu que parce que eloko oyo eza na musala ebona osala na nzoto ya basi apesi bor wana mwasi fille wana pe bongana ye lokola na monaki si atengami déjà contrat ngana ye ezalaki susu te siko masa nanga oyo ya maestro oyo ya boba za sa sécurité ye abenga masa nga namoni petit na yo namoni atengami alandi lo enga mbongwa. Bon, merci beaucoup frère fils to continuer biso tozoki moi sima tout le monde a ba pratique mo autour lo ba awa tout le monde a ba to belé ba sala yango même to yoka ki ba musu ba témoigner ki même na la TV awa ba sala pratique mo ya ko sangana mwasi na ndenge ya pratique yo tangi wana ndenge ya ndenge sima mais suko pourquoi boss no asala yango tant asala yango l'esprit yom to kanga mana boss yango mi ba pe misala na ye so tant no sala bilo ba bo pour nous appeler wana à nous transmettre bango l'esprit nini parce que to ba pratique yango ko mirage yo mo sala ma trop même to yoka ngo mingi pour nani. Bon évangéliste mon sikoyo ba pratique parce que to témoigne qui évangéliste to zo sabatu ke tala ba pratique ezo salemaka boye kasi batu bandimaka ati bazondima kasi pour les moments oyo parce que eza lokola temple sikoyo etindi bango ezo epesi mission ndenge boss nanga zalaki wana eza ki temple na ye temple ne wana sikoyo ba yepe ndenge zalaki na zape na ba maître na ye oyo ndenge to neto talaka film akarashika omona baza na sacerdoce na bango bazo sala ba cantation ba maître na bango bazo bima ndenge pe boss nanga ya zalaki sikoyo ndenge azalaki wana ba maître oyo ye o azo ko salela bazo tinde pratique na ke fo kushaka basi na sima tango azo coucher na basi na sima azo transmettre bango lokola ado soki atali ozana étoile ozana aura
il y a bien yes ko ninga zo sala no rapport sexuel wana na ninga sima azo récupérer on a no étoile oyo ye azo comme chose comme mwindu azu donc esprit na ye à côté ici et pas na yo esprit na côté ici on pas na yo tout nous basala ba pratique on a ba sala la même chose oui parce que netinga ndena za pena normal boy nazo mwana mobali na coucher na ye sans que naza na temple wana sans naza kana esprit wana na ko sala yango te kasi bango lokola loge zoko tinda bango ndengo wana basala yango baso transmettre esprit moko ezaka ko banso so eza ndenge to sala kisko na kati ya casino wana ba garçon basala ki wana na ba fille basala ki wana na témoigner parce que évangéliste bon c'est que to koti maman na 6e partie voilà otozonga moi si mamuke po bazwa référence quoi parce que to koti na 6e partie bon témoignage na biso ya lelo et bandi awa taki maman to sentir sikoyo azalaki ndenge nini po soki akoucher na yo na système wana ya sima directement ba esprit na ye ekoti kati na yo ba demo na bakaka ba demo bakoti kati na yo ba comme so ko contrôler yo omonaka te ba PD ba système ba basala akome tambola lokola esprit moko lokola mwasi kasi demo wana koti kati no ya mwasi niyo mwana mwema demo ya mwasi wana akoti kati na yo ozo sala makambu donc ozo comprendre te akoti esprit wana même esprit sous ce azui basi azui esprit ya mobali akoti kati na yo sikoyo tango akoti si kati ya film natemana mi kati ya fille wana akoti pa fille wana apesie peni abimoni eloko yo yango nde okobana okoti pa basi pourquoi ça ne moi si vous ba ki maramona ndeni parce que vous êtes chauffeur hier ça la maramona ndeni mususu comment fait-il que yo commerce na kati ya maramona découvrir apesie eloko parce que pourquoi parce que naeba ki makamu parce que bosso na naeba ki makamu ne belé doza ko bombela ngate dozo la kisanga penda ezo to kotinga na ye abi neti peni wana na keno kutango na sacerdoce na ye yo no ko tatina sacerdoce oui chambre wana donc to zala kaka na ba travailler ne to zala na mbulo wana mutaza ko kaka na chambre wana ezala ki ngai na fille o azali mwasi na ye c'est bino mimbaye na fille wana bo comment pe ba koliti na ye batamisa bon yesko azalaki na mupanzi na ye bo talaka ka mwasi ne so posa makambu bazokotaka na chambre wana po ezali na mbetu asala sacerdoce na ye wana evanda wana o asalaka ba makambu na ye biso neza okota ale temps en temps mutu suso abandai ko ya kokota suna chambre wana maître wana na maestro yene so ya koma peso zo enfant chéri ya boss ngana na mona ka peni wana ezaki couleur à vert na mona ka borango na sacerdoce ne vanda wana na talika bo ye moko bossa benga oh toi appeler madame là moi quelle madame qui était à toi parler moi que toi madame appelle-moi madame là na bengiye to matine pe likolo to kele na chambre parce que bossa bendinga sko libanda toi pas parler à personne toi rester ok quand boss parle toi pas parler abi merci boss to continue dans ta chambre a pesier peni wana atinde zwa toi prendre peni là fille un peu qui a vu abi toi chercher madame toi pas homme toi toujours madame ok moi ça n'a pas ndimi pecho na ndimi so ta na kanka maboko e pesa nga kanda ya kusakana te era no komene est moto zaki yona oui ngana za wana tana za chambre na za à l'aise na zo mona makamno surtout do siko boss vova a comme ça inga pena enfant chéri na ye do za bomela nga makambu te soki anga sala likambu a signaler ngai to si fait na PC peni wana bo fuya na mobula komaki nango ya basi ko bundela ye andwana ba ona casino bien misika basi ko bundela ye sikoti yesiko apesa ke mission nanu système ya kokotsa ka basi wana peni nzoka ne peni wana ezaki na makambu belé ezaki ko sala netini ndenge azokotisa pa basi wana azokotisa bango mo lokola ba esprit moko azokotisa na basi azokotisa ba esprit yango na ndeko na ngai likolo ya mbongo obebisi vi na yo ndenge tozomona lelo tokomi ndeti limisanga évangéliste bino pe ba pasteur tokomi mona mariage pasteur na pasteur wana za kobenga ba pasteur ndenge le révérend Vesa Lobaka baza basali ya satana kobenga kotisa ba vraiment na monde na biso ya bonzambe te ça ba serviteur ya satana
c'est évangéliste au monde avant l'église plein. C'est à Satan. Église plein. Oui, quand c'est pas là on répond à ka beblo on ba ko tsa wana zo benga e benga ba tuna bangoti. Akomi ko sala siko makambo wana yefi yango akomi do na basi penza mobulu ko pesa bango ba mbongo ba nini. Si manango boss a que toi chercher madame amenez-moi ici. Ah si quoi tini mission na fille yango. Fille on peut habou bengi pe fille moko boye. Si quoi a que toi chercher madame 17 ans, 16 ans, 15 ans. Et donc 15 ans, 16 ans, si quoi 17 ans. Abia lukele moi si âge wana. Oyo akotsa ki peni wana ayana ye. Amemela ke pe fille wana. Ngana fandika bo po fait en tant que kotaki abimi musala parce que faut azana moi repos 2 jours a bengi boss oh boss na suis déjà fille abi toi prends déjà madame abi oui boss ba moko ngana démarrer ka na ke zoyer na fille wana ba mosko petio na go vie bumaka moto talaka petio na zo memela boss yobika ya masolo mbongo ngabi wana za makamuna yo za makamuna zo sala eza mission na yo siko tango to solo linga ina ye kuna boss vo vatimbeli déjà na spiritualité amoni déjà biso mbamoka bengi tango to komi na casino toi parler quoi avec madame abi boss moi parler rien toi parler avec lui parler de toi ngabi ta na bi boss bon moi pas parler toi pas parler blague a sekinga kaka nzoka na yesa yebaki déjà ça na mutuka na déjà na ba antenne bon talaka azaki na spiritualité à likolo agila la spiritualité bon nenge to yazala ki wana asa déjà bon nenge to zu ba enseignement pas patriarche na biso to landi pe témoignage na c'est que yi pasana ba soda na ye ba soda na ya molimo tanga na ke pe ba soda na pe ba landinga ba compagnie ngati nenge na zo kende bango na pe ba ko memela bango ba ko memele pe keta place to keta la muto alobaki boye ba soda na ba ko yebisa ye nenge tozalaka nenge pe eza pe na spiritualité oyo ya nzambe oyo azali pasteur aza na ba niveau ya spiritualité oyo nzambe atilisaka puissamment c'est la même chose ndeko fibo yo pe omokotela badimension likolo évangéliste moni toza pembeni ya un grand baoba toza pembeni ya un grand baoba azolakisa biso nzela moni baenseignement ngai tina talaka boye évangéliste nayebaka na ngai oyo pasteur oyo aza na loge pasteur oyo aza malamu parce que na baenseignement oyo papa na nga molimo maître spirituel na nga apesa nga yango ekota kati na ngai evanda mpe pa kati na ngai donc c'est comme ça donc spiritualité mpe ezali yango wana ntango bato jusqu'au fille wana bakotine tomemi ndenge wana likolo fille azalaki na ba 16 ans akoti likolo bamati likolo mbala moko bayebisinga fils toi parler madame là moi donner lui $5,000 $5,000 sikoyo fille wana tango ngabi c'était boss alobi apeso $5,000 azali kamo anga sala nayo problème te likolo ya nini ya mbongo 16 ans bandeko baolanda boyoka o mwana biso na mwana mukie mwana azokisaka boye tala makambo osala me famille eyebite makambo ezosalama mingi na bafamille esalama lelo ozo témoigner omeleka kala évangéliste kala tala kaka depuis tolongwa kuna kala siko toyebi ke satan pe azosala neka azokontinue siko bamosusu mpe bazalaka na bacasino na bazali baotravaille mission mpe ezokontinue kaka oporte bon plainte te ofunda boss nemino na te kuna soda bakanga ye yo moto yebi ke aobebisa bavie ya bato ebele bongo évangéliste omoni na mboka oyo soki olobi ke okende kofunda pasteur mispatrie bata bambongo ke ofunda ye ndeko nanga okolonga na te okolonga na te parce que c'est là kaka nakoma ntina suka oyoka omona ke justice la mboka oyo eza nde mpo na ngai na yo ka mpo na bato ya mbongo te bon oui vraiment to continue na biso fi wana ayoki $5,000 alengi nzoko nazoyeba te ke bakosala ye mosala akoti ngabe pas de problème yaya yo kozwa 1000 ngabe ya problème ya nango te nga nazwa nanga 1000 problème te ayebisi siko fi wana te nga yo nakopesa $1,000 ye akotika na 3000 2000 akotika pa na biso bon boss ayebisi c'est bon ozokota eloko kaka na kosengo kaka mo liboso ya sacerdoce na ye bandeko bolimbisa
bolimbisa bon nazomona terme ni te na eza témoignage loba mpona bato bazala édifié mpe bato mosusu bapratique wana basala yango baluka basali ya nzambe ya solo lokola bapatriarche Chevesa Makela oyo abondelaka mpo na yo tokóma wana abondela mpe mpo na bango bazala change ayebisi ye kaka liboso ya sacerdoce na ye do sacerdoce na ye wana do esika oyo naloba lokola bapuissance na ye evandaka sacerdoce ne mpo bamosusu bayebi yango te comprendre sacerdoce yango nini esika oyo ye avandaka invokaka esika neti banganga place bakendaka koinvoke place bakendaka koinvoke ayebisi ye kaka alongola ase déshabillé alongoli bilamba ayebisi ye kaka alala siku liboso ya sacerdoce na ye alala afongola kaka makolo ndeko na ngai biso pe tovandi otala na biso bongo asalaka makambo wana frère fils bino abimisaka bino te na misu na bino vraiment takutango kasi ya ntango tobimi libanda ayebisi nga yo fo ozala wana na fille wana mpe fo azala wana parce que fille wana oyo akomaki wana ye nde moto amemi ye so yo mpe fo azala wana contribua na vie ya mwana wana bon lokoso ya mbongo oui bocontribua malgré oui na ndenge boke tocontribua kasi eza nde lokoso ya mbongo parce que ngai na contribua na ngai te ngai nake kozwa biso eza lokwa service commandé batindi okende kozwa boinfluence mwana wana mpo akota ye moko lokoso ya mbongo alingi mpe ye mpe amonana bayebiseka afongola kaka afongoli azwi susu peni mosusu ezalaki na sacerdoce ne wana ya rouge azwi kaka akotisi yango akotisi ye peni wana abivanda nango pendant 5 minutes kaka ndenge alalaki boye ezalaki monene to ezalaki mokie évangéliste bandeko eza koseka eza mpasi makambo ezosalama parce que bato bakomi koinfluence bango mingi na batiktok surtout tiktok oyo okomona mutu akende Dubai okomona mutu alati soki ndenge nini yango wana amipiblie afilme kolanda loyenye wana te okosuka ndenge ndeko wana mwasi oyo ndeko fils aloba bolanda na suka bokomprendre bozala mpe bochange makambo bosala botika merci bazwi nani bakotisi ye évangéliste ozoyoka kaka mwasi ndenge azolela kaka donc azosala donc ozomona kaka ndenge ezalaka bolimbisa ndenge kaka bolingo ndenge ezalaka kaka sentiment nazotaka moto azolela sikoyo sikoyo nga sikoyo place nazalaki nga na comprendre bia donc ndenge aza wana bon ngai mpe lokola biso miso eza nango mibale donc soki bato miso seke eza na mutu moko azosala ye rapport de momo azosala ne rapport abandi kosala mwasi azoganga ti ere moko boye tomoni kaka peni wana ebimi yango moko ekwei siko bayebisi ye simba yango zongisa yango place wana bosa aboyi kosimba yango ye moko pa simbi azongisi place wana ntango azongisi place wana mbala moko abengi ababisi alati ntango alati esili mbala moko siko boss abinga azwi chèque akomi papa toi partir caisse toi prends $5,000 OK ngabe oui boss na kiti na se na kina caisse ba pesinga $5,000 na ena yango likolo ba bisinga zwa $5,000 wana na tia sacerdoce wana mbongo doit travailler na zwi pe $5,000 na tia wana na sacerdoce wana tango tozwi nga mbongo ndenge komi wana nga na kozwa sute donc na timbeli nga déjà tant bazwi mbongo na bazwi bapesi balatisi abi basiko bosa senge numéro na ye siko mbala moko ayebisi fille wana toi pas toucher lui OK ye fille pe oui boss to kiti pe wana ba $5,000 ngasiko yo na yebisi fille te kozwa te tikele mbongo ngo ye petanga bimi azwi pe $5,000 abimi ne pe azwi pe taxi bazwi le taxi express ake pale nanda ko be ba moni pe mwana ye avandi kuna mwana 16 ans tovandi sikoyo mbala moko boss abengi ngai abi toi pas rentrer maison toi rester avec moi ngabi boss moi hier dormais aujourd'hui sur des blagues toi rester ngabi pas de problème boss tovandi kaka boy 23h ebeti abisenga démarrer machine to démarrer ba to komi na rompa sosimati abimisi peni wana o akotisaki na fille wana abimisi peni wana to komi
mayo ezalaka rivière ke ezobwaka na azwi akomi wana alobi azwi coca asopi azwi peni wana abwaki na zela fois fils na kati oyo maloba te bandeko mpo bazala vraiment bacomprendre mpe bandeko mosusu balandi émission mpe kaka lelo ezali témoignage ya ndeko chauffeur azalaka chauffeur ya ukrainien azalaki moto ya baloge asalaki bamobele yango azotémoigne mpo ya longwa déjà na ka wana fois fils okoexplike mo moki ata une minute ofaire comprendre bato pourquoi boyokaka na rond point sosimati wana otuna mpe bosi na bino te ke pourquoi toyokaka awa bacérémonie esalamaka awa pourquoi parce que place wana neti rond-point sosimati ya rond-point makambo ozwi gare centrale ya na makambo ezali omoni sosimati eza entrée pour kota Gombe. Alléluia, oui. Vous comprenez? Nani neti outi bakingasani bana tout ça. Gare centrale eza entrée pour kota Gombe. Donc Gombe eza centrale donc eza makambo ebele. Donc entrée sortie eza wana, eza deux ronds-points wana. Ce que tant to komi wana ngai siko selon ngana monaki ndenge na travailler na ye ndenge tozaki na ye nazaloba donc azala ko kanga déjà Gombe. Pour na casino ba faire nino surtout le go eza na Gombe secteur wana donc eza lokola ndenge patriarche aloba na biso ke eza lokola chamanitique na ye le chamanitique na ye yango wana évangéliste ngana biso ke nazolia bien vraiment nazolia bien yango na vanda naza presse bato baya pe baningisanga longwa bayebaki nanu te bayebaki nanu te bayebaki te mutu wana oyo nga nazokangama na nga évangéliste mingi bafinganga ponani bafinganga mpo naza pembeni ya maître spirituel nanga to continue ka témoignage akomi wana bimisi peni wana abwaki yango na mai wana kaka place wana comprendre mai eningandi ye pe azana ka zolo bakana munoko manki ukrainien mai ningani moi terasa mai ningani maman sali pi abeng maman c'est toi partir là-bas démarrer machine sikoyo car naza ko telemsa on kaka na kati yani yanzela ozo séparer retour à Kotoyo na entrée à Kotoyo naza telemsa car na kati no kanzela te na kanzela te mone ne pesa ba séparateur o bazo kabola ndenge basala bana séparateur ya ngambu koto na ngambu koto so nga za temaka na katikati wana na temi na katikati wana na rond-point sosimati mwana démarrer na ke na juillet mbangu casino te toke likolo kuna kota ambassade kuna pesa tozo kenda kota fleuve wana to komi kota fleuve wana azui 3 bouteilles comme d'habitude car ya Fanta boaki pour place wana boaka ikoka côté on a que boire Fanta 3 bouteilles même chose sous tourbio sel bou et biminenge bimara le quoi sert pas et baba niko sona munoko na bango basololi on yo peka pembe nga peka pembe nga za na pembe de 5 mètres on risqué bon explique kotaki déjà c'est ça explique kotaki déjà et ça li pas ekiti et boakeli biso mai pena et ça li ndenge salaka netu so kena ba shit ya zongwana so cheka ndenge mai yaka mai boaka mi biso mbale wana to silisi abi toi pas parler à personne OK nabi oui boss toi bonus casino to kipeka na casino na zu moi $500 na zu moi oso mata lupango frère évangéliste mbonga mabe esuka kaka na moyeke ka pe bombongo pe sili boyo moyeke ono sa on est pour ta mobimba ono passa na casino ko vino ono sa vie ngo wapi bono mama naza ko passer nyo surtout na casino moni mbongo akisi sumona ka muta kabela ngai okabi okabi msuko kadoki lokana zaina explica ya mbongo mono okosima même sur $500 ka maboko ndenge pe ko sila yo ça que moi sinon ano bénéficier na mbongo ebele n'importe quoi ça va évangéliste buto ke kuna to silisi to tant tozo zonga to komi place à Grand Hôtel wana abi stop na telemi tant na telemi amoni fille moko boye azaki pembe na Grand Hôtel wana telemi toi appeler madame toi appeler madame moi appeler madame ouais toi appeler madame fais vite na bengi fille wana aye baba niko soba on a boss ba pesa esko rendez-vous ba kuta na casino
na fille wana parce que fille wana mbala moko aya na poko wana pe aya na casino tango aya na casino na nazotala to na mpe fille yango aye alebu ba mati ba likolo ba kesula bango mibale siko tango to vandi boye nga na talika bo to comme siko na tongo na talaka bo fille wana mwana wana wa 16 ans wana a comme ça on le gola bilanga na pas boss aye sus oui aye 5 millions et Céline bon Céline ya aye tango aye siko akutanga ya boni ngabe oui banga nazoyeba yote habite nga moto to ngabe oui olobi na hotel na posa na kutana boss na wana posa kutana boss problème habite na posa na kutana ali kamumu na ngina solo nae ngabe ça va pas de problème na koti na ke na salle VIP wana to koti ngabe da se n'expliquer boss boss a singate yo solo nae aloba oni so lingi nga na ke isko na bende pembeni kota car habite boss abi azana mama kamwebele solo sa yebisanga oyo yo lingi abi ya nakoma ko seni koma ko seni abi règle les cas déjà combien de temps il est déjà 2 semaines il est déjà 2 semaines abi ya nakoma ko seni na ke na hôpital ya ko sakana tenga abi oyo c'est abe wana ngamo na sa mutema ngabi oyo c'est baby nakoma ko seni en tout cas tala sota linga kutina na kazaka ba léger tala na saki na ngai tout ça buzango ngina kuta na boss depuis kaka na sala mo makambu wana na koma bien te akomi ko seni na kuta na boss ngabi bon ngo kuta na boss merci beaucoup frère fils pour notre pesa bande ko elengi balanda Ciel Vert TV to suki awa parce que tant na biso déjà comme le cas vraiment o etikali à la prochaine émission Olanda yango bande ko boteni nga rigueur te témoignage oyo eza makasi et Olanda ngo à la prochaine émission boye boko découvrir ndenge nini basuka na mwana mwasi wana boye ba ndenge nini boss yango yaki wana eloni ekomela ki mwana mwasi wana akufa ki kaka wana ba famille na ye ba yeba ki makambo wana Olanda ngo à la prochaine émission bozala toujours branché na Ciel Vert TV bozala jamais déci ndeko fils on a dit que bande ko Olanda la prochaine émission bozala édifier na témoignage les avons ils ont bangi sa makasi nga on na déjà na mi ko banga mais bande ko bazala patient ba osepela merci évangéliste na sepemi ningo yambinga bakoyoka sort ya mwasi wana likolo ya mbongo bakoyoka sort merci évangéliste parce que fallait que nous ba kamu mususu kasi oye pour que tout témoigner tout édifier bana nzambe merci beaucoup évangéliste na simbi motema nazana moi quelque batu ya kopesa moi mbote na musika na pesi évangéliste Edi na pesi mbote mingi na France na mama Nasi mama Mati na papa Nisse na pesi bino mbote na Eliana bon na ke na États-Unis na pesi sœur Sylvie Kigalo na pesi mbote mingi c'est grâce à Moyuma Patrick Kamanda na docteur Joe Dodo Bobo Libanda na pesi bino mbote bisika bino bozali et nazo pesa susu Belve Makela na pesi mbote bisika yozali artiste na pesi susu les premières dames na biso ya itonga Vallée de Bereka la première dame Maman Bénédicte Makela na pesi mbote bisika yozali na pesi pasteur Flamme d'Angola mbote mingi bisika yozali na pesi sœur Iguette Simao Mikolo Ebele na pesi mbote mingi na pesi oyanga motema Ritz Lukao ça va bossa na te na ko bossa na ete wana e motema na suka na pesi maître spirituel nanga guide spirituel nanga maître pensée nanga le révérend Vincent Makela merci papa merci beaucoup wana zalaki ndeko chauffeur ndeko fibo azana témoignage moya munene so continue à Ciel Vert TV au bandine bandela mais témoignage na kino to na 6e o rozala édifier makamu mingi o moya na mukili baloyengi ozomona ezo salama o sala yango sute vraiment nzamba pambola frère fils merci qui sonité au témoigner ba biloko ba tout mingi ba bomba ba secret nzamba pambola merci évangéliste merci beaucoup to komi presque na suka la pesi bandeko nyo surtout balanda ki émission o ne bande na kino na suka nzambe ya lola nzambe ya patriarche Vincent Makela amona ya pambola misala na yo zala pe partenaire à Ciel Vert TV na bosanité les révérends Vincent Makela l'homme paranormal
Pasteur Vincent Makela na pesi mbote na initiative o azosala pe to le 565 na poste téléviseur na bideza na grâce na ye yene muto soutenir biso ala pe sponsor ya CLV TV ya ona senga bandeko oyo boza libanda bosunga pe CLV TV Pasteur Vincent liboko moko ti o mona na to luka fo ya fils to sa na émission oyo to dépenser ba transport kosomba ne o mona be courrier za la groupe oyo le mona za groupe kosomba be essence ba micro ba caméra oyo ba toza na difficulté na ngoto to zo musika pe to le ka émission oyo yo muto zo na émission oyo sunga ka misala nzambe soutenir CLV TV nzambe alola akopambola yo ba numéro za yango wana obengi ba orienter comment ko sala pona et comme na maboko na biso pona CLV TV et mata toujours. Merci beaucoup na Pasteur Vincent Makela nzamba pambola yo sans oublier Mama Bene Makela ye bazali moko ya ba journaliste ya CLV TV nzamba pambola yo Pasteur Flamme d'Angola vraiment merci beaucoup na yo pe oza toujours wana na CLV TV pona ba émission mata toujours likolo na bosanité Belve Makela caméraman international sans oublier et José Rever bona caméra Kaleba Rever nzambe vraiment pambola pe bango ko sa bango musala na bosanité Valet de Bereka Mobimba église Valet de Bereka Mobimba nzambe ya mona bino basala nzambe ba ancien banziminyo surtout bazana ancien ya makolo ya basali ya nzambe na ancien ya makolo patriarche Vincent Makela nzamba pambola bino sans oublier famille Makela nzamba mona bino na bosali te na église Valet de Bereka Sœur Divine au Sambo nzamba pambola yo pe flajo motema ya flamme nzambe ya mona bino to komi presque na suka bokozala toujours édifié na CLV TV ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert